Mama wa taifa ejikati. Bomoni ndenge bazobele. Moi-même je me pose la question, ceux qui ont Denis les place wana na okendo sani. Na ndenga mabete place wana na okende ko sala nini? On sentit que concert est si bolingo, concert est amour, concert est sengo, concert est si et sangi si batou parce que na kati na bango babanda ko partager amour, peu importe bakal, peu importe biloko batu ba saleli bango, bango ba permettre biloko wana exister te, ba partager que amour, ba partager que bolingo, ba partager que joie. Mama wa taifa ejikati. Merci beaucoup bomoni vraiment ndenge concert à Lobeleki. Bomoni vraiment ndenge concert à Lobeleki. Ezalaki mame opesi mbwa boyi. Mbwa lobi oyo ngai te. Nyonso wana pe tozozongisa merci na bagolwa. Pourquoi ne bandeli tolobaki faire rigola bundi alongi? Faire rigola obeta musique avec mikakatano. Kobimisa nzembo eza nango problème te. Mais ce qui est comme na batan ya ba événement et comme à moi passe et comme avec beaucoup de difficultés et comme vraiment avec beaucoup. Alors kobimisa pendant nzembo eza facile. Mais korenir batu ndenge ezalaki wana eza passe. Mama wa taifa ejikati. Okomona ke non? Faire gola na concert elekani lobi ezalaki concert ya peuple, ezalaki concert ya bana mboka, ezalaki concert oyo papa mama leki bana na biso tobotaka balobi ki ete ndenge eza boye esengeli tokende kosepela. Concert oyo ezanga mbila, concert ezanga mutu ya sécurité, mutu azoya na bula yebi keno awa ya l'amour na landaki era alobi na batu mususu tozaka na bango mame me tokutani na bango awa topesani bambote toyambani. Mama wa taifa ejikati. Mbote na balandi ya Jika TV News balandaka Jika partout au monde entier. Na pesi bino ba bon dimanche bisika bozali tikete nzamba lola apambola bino tozali lelo le 21 avril 2024. Petit à petit tozali kokende ko avancer pour topesa au revoir na 2024. Alors c'est le temps de te regarder et de penser qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait. Alors je dis bonjour, bonsoir à tout le monde qui m'aime. Je vous dis merci parce que c'est grâce à vous si nous sommes là. C'est grâce à vous malgré nous sommes fatigués. C'est grâce à vous même si on n'a pas la force. Mais on s'efforce toujours de venir vers vous pour vous donner de meilleurs de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons vous dire si ce n'est pas merci et vous remercier massivement. En tout cas, je ne peux pas commencer sans remercier les gens qui m'aiment. Sans dire un coucou à tout le monde qui me suit, de près ou de loin. Alors, sans plus tarder, je dis d'abord merci à notre technicien qui est Fabrice Mandé, notre caméraman, notre technicien, notre ingénieur. Je dis merci beaucoup à Fabrice Mandé et je dis bon dimanche à tout le monde. Je dis bonjour à notre papa William Okende, Mamoni Mambo depuis États-Unis. Papa, je vous dis bonjour et bon dimanche là où vous êtes. Encore toujours à l'États-Unis, je dis encore bonjour à papa Gaëtan, Keloulou toujours à l'États-Unis. Bonjour, bonsoir à notre frère, grand frère, notre chef, en tout cas, inspecteur. Bonjour et bonsoir, joyeux anniversaire à notre la diva, la maman. Et c'est toujours à mois d'avril. On continue avec les joyeux anniversaires. Ça continue. Bonjour à toi, la diva, la grand maman. On te dit bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à ma grande sœur chérie, Sidonie de mon cœur, la maman de beaucoup des enfants. Je te dis bonjour et bon dimanche, ma soeur. Ensemble avec ta famille, je te dis encore bonjour. Bonjour à la grande Zizel Bombaski. Il y a Bombaski là où vous êtes, maman. Ma soeur, bon dimanche et de bonnes choses à toi. Il y a Sidonie, pourquoi pas Corinne de mon cœur, pourquoi pas Black de mon cœur, pourquoi pas, j'ai oublié qui.
Tonton Igor, bonjour et bonsoir à toi. Alors, merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue chez Jika. Aujourd'hui, on va parler de Ferregola. Oui, Ferregola, Jésus de Niance. Oui, Ferregola. Oya Zwingwende, ya Rumba, ya Mboka Nabiso. C'est à lui qu'on va parler aujourd'hui. Ferregola lité, Ferregola récit. Ferregola alité, Ferregola récit. Félicitations à Ferregola. Félicitations à Papa Hervé. Hier, c'était lancement, ouverture, premier jour, il y a concert. Nadida Sarena, ezalaki sombele. Opesi mwambo boyi. Na senti combien de fois batu bazalaki na soif. Il y a concert, il y a modèle wana. Na senti combien de fois communauté congolaise bazalaki na soif ya ko savourer musique comme à l'époque. Bilambe bimaki wana. Je crois ba misusu bakendaki ti kozwa bilamba au papa wembatika. Ba misusu bakendaki plus loin kozwa bilamba ki Kester Menea. Parce que ba forme beta makilobi eza bateau bazalaki na besoin concert et beta. Bazalaki vraiment na concert et beta. Ba prouver biso combien de fois parce que tokoloba te que full o ezalaki na katiti libanda ezalaki kaka bagolwa te. Na bateau bazalaki na besoin que concert et beta maki. Alors sans plus tarder to landa na image ya concert à lobby bongo to ya kozonga. Merci beaucoup, Bomoni, vraiment dengue concert à Lobieleki. Bomoni, vraiment dengue concert à Lobieleki. Ezalaki mame opesi mbwa boyi. Mbwa lobi oyo nga ite. Nyonso wana pe. Tozozongisa merci na bagolwa. Pourquoi ne bandeli toloba ki Ferregola bundi alongi? Ferregola obeta musique avec mikakatano. Kobimisa nzembo eza nango problème te. Mais ce qui est comme na batan ya ba événement et comme à moi passe et comme avec beaucoup de difficultés et comme vraiment avec beaucoup. Alors kobimisa pendant nzembo eza facile. Mais korenir batu ndenge ezalaki wana eza passe. Talaka bato na yo, bato lingaka, bato tchela motema. Na dernière minute, fallait pas partager bomengo, pas partager joie, pas partager sengo na yo. Mais ba permettre bangote. Ba permettre bangote. Ba permettre bango ba sepela na joie wana te. Pourquoi? Parce que na bateau batondi samina motema mabe. Ezana bateau batondi samina haine. Yana bateau batondi samina kieto. Yana bateau batondi samina motema mbindo. Bato benga empire de malheur. Empire de nuire. Empire de souffrance. Ezana bateau basi bapesi ordre mondial. Biso tozana biso bato akotoyo. Lelo soko ye atote ililoba na nzambe tomonaki pasteur moko Emmanuel Asakufa mulimo nepema na kimia na niveau Nigeria ndenge ka telemaka batu ya deux fois azalaki na chaîne ya plus de 100 millions d'abonnés azalaki na page ya plus de 100 millions d'abonnés ndenge ka banda koloba makambu ya de na de YouTube a bloqué chaîne na ya avant kufa Facebook a bloqué page na avant kufa ba fungola ki nde page asika parce que matin na ezalaki contre de na de
matin na ezalaki koboya. Alors soko oza mutu oza antide na de na nzela na yo bolamu ezala te. C'est pour cela à un certain moment tango na lobaka na zonga toujours na bilembo tango asuka. Bayebaki bien que le seul place, le seul endroit bakoka ko se faire egola ezali na place wana. Alors de ce côté-là ils ont réussi. Mais puissance, capacité, savoir-faire, il y a fait egola et empêcher bango bakotsa babi. Et empêcher bango bakotsa quelque chose et empêcher bango basala eloko malonga parce que lorsqu'on sème le mal okobuka toujours le mal. Conseil rebetama okomona que non faire egola na conseil elekani lobi ezalaki conseil ya peuple ezalaki concert ya bana mboka ezalaki concert oyo papa mama leki bana na biso tobotaka balobi ki ete ndenge eza boye esengeli tokende kosepela concert oyo ezanga mbila concert ezanga mutu ya sécurité mutu azoya na bula yebi keno awa ya l'amour nalandaki era alobi na batu mususu tozaka na bango mame mais tokutani na bango awa topesani bambote toyambani concert à faire egola esangisi batu concert à faire egola esangisi batu ekotisi bolingo senti que no batu partager bolingo pas possible nga eteinga soki yo etei yo tenga eteinga batu tu ya barando tomonaki bango batutu ya barando tomonaki bango me bayambi bango à part Denis Leso babwaki ye libanda parce que bayebi ke yazaka mbeli ya minu mibale Denis Leso feza sali mobimba egangi bima bochela biso yango Fabrice Mande chela nga image sali mobimba egangi tolanda bima Denis Leso bima wangila Bomone ndenge bazobele. Moi-même je me pose la question, ce nga nazaki Denis Leso, place wana na okendo sani. Na ndenga mabete place wana na okende ko sala nini? On sentit que concert est si bolingo, concert est amour, concert est sengo, concert est si et sangisi batu parce que na kati na bango babanda ko partager amour peu importe bakal peu importe biloko batu basaleli bango ba permettre biloko wana exister te ba partager que amour ba partager que bolingo ba partager que joie batu basali ke concert wana ezala na réussite eza yo eza ye eza okuna eza nga eza biso nyonso ndeto sali que concert wana bima 100%. Maintenant na kena bandeko na biso ba chroniqueur ezala ozala danseuse kala otika kobina okoma kolobela bato bato bazalaka na ba page nazwi mutu lokola Grace Mbizi madame ma chérie je ne sais pas qui je ne sais pas si en réalité bino monde bozalaka ba administrateur ya ba page na bino concert ozo partager joie concert ozo partager bolingo amour na comprendre que lorsqu'il y a l'amour moyibi azala te na comprendre que lorsqu'il y a la joie moyibi azala te batu balati ba bijoux ya ndenge na ndenge mais toyoki ata son que te que oye wana babendi non non oye wana te. Pour vous dire clairement, concert à faire égale à Eza, récite 100%, plein 100%, Koyemba ne parlons même pas. Parce que Yemoko aza base ya Koyemba. Yemoko aza succès à l'Oyembo.
Ye moko aza école ya Grand Mopao. Ye moko aza école ya bato ba formaka. Ye moko aza base. Ye moko aza fandeleli. Ye moko aza descendant ya Koffi Olomide. Alors bino bato bozo bamba na ba page na bino ke concert wana simbité bolongola keto so bolongoli keto eleka bomona ke pesa wow bomona ke salema kitoko botika ba comparaison inutile paria ningana ki lobby sangwa conseil ya faire egola na mundela tuni. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eloko tozo luka na miziki na biso yango wana. Eloko to banda ko senga banda kala na miziki na biso yango wana. Eloko to banda kolela uta yango wana. Eloko to banda ki ko supplier banda kala yango wana. Eloko peza to zaki kolela pe na maya misu na biso yango wana lelo msute. Wana kaka. Wana kaka nde to banda kolela. Et voilà où lelo fait le goal à réussir. Tozane sengo ya kofanda ba plateau na biso to pesa bino elekana kilobi. Koyemba kitoko. Makamnyo sezalaki wow. Makamnyo sezalaki bijou bay. Elo okutu ya koloba ezalaki te. Lelo sikonde tozolo baboy. To pesa la bino news nango lobi. Lelo za opesi mbwa boy. Koffi Olomide ozala ba invité na ye tout ba ozala e koyinda koleka lobi parce que bato ba yaki concert ba yaki na ba valise pona bango fallait que beta ta une semaine pona bango fallait beta ta une semaine histoire oyo histoire ya Adidas etikali gravé mututu oya kolata Adidas mututu oh somba Adidas ako benga mamuto za na symbole kolinga muziki parce que Adidas eza ko symboliser bomoko pekime ya mboka na muziki na kati na biso malgré za bilamba bapaya malgré za soki ndenge nini mais Adidas eza ko symboliser ebele. Merci na bino tout bozala ki wana lelo tokozala wana lelo tokoyoka o ekolikana lelo toko sentir. C'est inutile boseka bao batikalaki parce que ce n'est pas nécessaire. Oye salemi lobi moye kutu to penser bao batikalaki ezate. Oye salema ki lobi moye to penser même bao batikalaki ezate. Mo ezate. Ezate. Te yesi wango courage. Mon temps avait encore réussir le mais encore réussir l'obité. Le là comme meka ko simba na mabe na ye mais lobi a continuer na mabe na été. Alors merci beaucoup. Bon like, bon aimer, bon commenter. Rendez-vous lobby. Spécial live pour les Grand Mopao. Tozana ba sangwa ya ko annoncer. Bientôt débloqué. Bientôt maman na fit ezoya. Moi to le bezate. Mais tu peux encadrer quelques bateaux. Bao balingi kimiate. Tant que tu as encadrer na mayele pe na sagesse. Tu ozong sabatum sunanzela parce que bango balingi ozonga na nzela te. Merci beaucoup Fabrice Mande. Merci beaucoup na bao ba Holanda. JK TV News ba s'abonner, ba liker massivement. Tokutani balasima ciao. Ciao pro.